Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokotalisa bino banani oyo bazali na bolingo ya Congo pe banani oyo bazali na susi ya bana ya mboka. Bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko kozala na susi ya moto to na bolingo ya moto ezali kaka te ifo koloba yango to kobimisa yango likolo ya mbebo me ezali pe bamona oyo ezali kouta na kati na motema na yo pe ba acte na yo pe ezali kolakisa ete olingi solo moto. Bandeko babolingo lelo ba peuple congolais mingi bakomi ko utiliser bango comme ba instrument ya ba profit ya bato awa na poto me mingi bazali ko comprendre te pe mingi bazali ko yeba kaka te. Bandeko babolingo na ko talisa bino likambo oyo ya ba femme violée ndenge bato mingi baganga na yango baloba na yango ba mosusu kutu pe basala ba fortune ya makasi na kombo ya ba femme violée me batikala kosalela ba mama wana pe ata geste moko te. Ba mama wana bakoma lokola ba instrument na bango oyo bakoma kosalela pona koluka ndenge nini ya ko faire sortir to ya ko bibimisa na bomoto na bango na ba intérêt personnel oyo bazali koluka. Mais lelo na kotalisa bino moto oyo alingi penza mboka na ye, moto oyo pe azali na susi ya peuple congolais, pe moto oyo na ebandeli balingaka ko dérouter ye, ko faire dérouter ye na banzela ya babozoba, mais lelo oyo aye ko comprendre sens ya vrai politique pe lelo oyo ndenge ya komi ko sala makambo na oyo etali mboka na biso RDC tolobaki yango ete biso radio Zoomel 1000 tozali prêt ya ko soutenir moto nyonso oyo ya kolanda nzela ya malamu. Moto nyonso tu oyo ya kotambola na ndenge ya nzela ya malamu toko soutenir ye, mais toko soutenir bana ya kuluna te, toko soutenir bato oyo ba mesana kosala violence te. Po ete mingi lelo bazali kokanisa ete kosala violence na makambo oyo etali politiki ya mboka na biso, kobeta bakonzi, kobeta bato oyo bazali koloba ete tolingi kolanda parti ya soit PPRD ou bien boye nde bamoni yango nde ezali politiki ya malamu pe yango nde ezali vraie démocratie. Alors que bandeko babolingo na kati ya démocratie moto nyonso tu azali na liberté ya parole na oyo nyonso akoki kosala na oyo etali mboka na biso RDC. Bandeko babolingo
toyebisaka bino ete mikolo eleki mpona toloba ete maloba ya radio Zumel 1000 ezali maloba oyo soki bato mingi bazali kolanda yango mpe bakozwa un bon chemin mpe bato mingi bakobetela bango maboko. Toyebisaka mikolo eleki na ndeko Richard Lumumba, toyebisaka ete tolobi ndeko Richard Lumumba, yo ozali moto oyo politiki na yo okoki kosala yango te na ndenge tozali komona bato mosusu bazali kosala politiki na bango na ndenge ya désordre. Po ete yo ozali moto oyo politiki na yo esengeli ezala différent na bato oyo bazali koluka ndenge nini ya kobimisa moto po ete bayebana. Me yo ozali moto oyo okoki lisusu koloba te kobimisa moto po oyebana po ete yo basi basalela yo deja chantier pe basi basalelaka yo nzela wana ezalaki kaka mwa bamatiti ebotaki sikoyo na yo nde ya kozwa kup mpona kokata bamatiti wana pe nzela efungwami mbala moko oleki pe otamboli okei. Yango wana ndeko Lumumba tomoni ete akomprenaki message na biso pe toye komona ete achange système ya politique na ye pe toye komona ndenge nini lelo système ya politique ya monsieur Richard Lumumba ndenge nini ezali sikoyo lokola étoile oyo ekufaki pe bandi kongenga malembe bato bakomi kotia yango miso. Bandeko babolingo tozali komona ba grand politicien mingi ya na poto bazali kaka bato ya makelele ya kolakisa ete bango nde bayebi politiki ya malonga. Mais en réalité bandeko babolingo politiki yango bazali kolakisa biso ezali kaka politiki ya baintérêt na bango personnel. Tomona bato mosusu ndenge basala bamakelele na makambo ya bafemme violée, ndenge nini bato baganga, ndenge nini bato baloba n'importe quoi mpona makambo ya bafemme violée. Mais bandeko babolingo bato wana basala meme bafortune na kombo ya bafemme violée, bazwa bambongo na baparti politique na bango na kombo ya bafemme violée, mais batikala ata kosombela bamama wana ata banivakini ya pamba ata baantibiotique ya pamba mpona kotinda na este basala yango te. Wana nyonso tu bango moko nde bazali komibendela bamalchance sanke bamiyeba. Bandeko babolingo lelo ngai mama Rosalie nazali kotalisa bino ete moto oyo azali na Congo azali na susi ya Congo mpe na susi ya bapeple ya mboka ba acte na ye eyebanaka. Bandeko eloko ekamwisi biso tondimaka te ke monsieur Richard Lumumba akokaka kosala eloko moko mpona oyo etali mboka na biso mpe elamusa bato na pongi lelo. Tango Richard Lumumba bandaka koloba bamakambo ndenge nini bakoki koorganize concert na Hollande kobetisa orchestre ya wenge musique à maison mère mpona koyeba ndenge nini ya kozwa bafo wana kotindela bafemme violée, bato bazwaka yango lokola liseki. Bato bamonaka neti Richard Lumumba azali kosakana. Bandeko oyo ndenge balobaka ete mwana moke abetaka pe mbunda bakolo pe babinaka, makanisi oyo Richard Lumumba azwi ezalaki kutu bamakanisi oyo nde bato lokola bapapa Etienne Tshisekedi bango nde moto bakokaki kozwa yango. Me na ntango wana bango nyonso tu balalaki pongi. Me tala makanisi ya kitoko oyo monsieur Richard Lumumba aye kobimisela biso. Vraiment tolobi ete Nzambe merci po ete Richard Lumumba azali moto oyo Nzambe asi atie maboko pe loko ezali kosenga kaka atambola pe akende pe akeba na ba distraction na bato nyonso oyo bazali koya lelo pene na ye mpona kodistraire ye. Nazali kozongela eloko oyo pe nazali koloba yango na monsieur Richard Lumumba.
ndeko Richard Lumumba il faut yeba yango ete nazongelaka eloko oyo mbala nyonso nayebisaka yo ntango nyonso ete yo ozali moto oyo basi basala chantier pe nzela deja basi basala mais esi ebotaka kaka nde matiti ezali kaka ya yo bapesi yo neti lokola coupe oza kokata yango mpe nzela ezali kofungwama. Yo ozali moto oyo teke bakoki lelo bato bakoki koloba ete Richard Lumumba aza koluka lupemba, Richard Lumumba aza koluka ngenge te. Yo ozali moto oyo bakoki koloba na yo teke oza koluka ngenge po yo deja basi basalela yo deja ngenge. Kombo na yo ya pamba ozali na yango wana ya Lumumba ezali deja ngenge monene. Kita to sikoyo ya kozala mayele ya koyeba ndenge nini ya kodirige bomoto na yo pe ya kodirige sensi ya politiki na yo okomona kaka ete pambala moko makambo nyonso to ezwi nzela pe okomona ntango mosusu bato oyo nyonso toza komona na poto lelo baza kosala makelele na ba oyo oyebi balobaka mabe mpo na yo na ba oyo bamonaka yo ntina te un jour ntango mosusu bakolanda yo na nsima soki ozali na mayele pe ose dirige na ndenge ya bosolo pe otiki bamakambo oyo ya badistraction po ete oyebi awa na poto bato basalaka ndenge nini likomona etwale ya moto elingi kopela bamosusu bayaka wana kaka mpona kodistraire bato okomona moto mosusu akobanda koya kopesa yo baide mosusu aza kopesa yango yo ozomona neti moto alinginga me azali kopesa yango baide wana na mitema mibale po azali koloba ya soki alandi likambo nayebi ete akokende kosukela kote kuna nayebi eloko nini ekokomela ye yango na tolobaki ete monsieur Richard Lumumba yo ozali na besoin lisusu te ya kolukaka bato oyo bato bobaya te famille na yo bakoki kopesa yo baconseil na ndenge makambo oyo basi baviva na ntango héros national azalaka me yo ozali moto oyo basi basalela yo nzela ozali te lokola bato oyo bazali kosala politiki ya sika pe bazali kose débrouiller kose camoufler donc baza kobima na ndenge ya cafouillage mpona baluka babimisa moto me yo osi obimisa moto ntango mosusu ozali koyeba valeur ya kombo oyo yo ozali koporte te soki oyebi valeur ya kombo wana mpe okoyeba ete ozali moto oyo soki mpenza otie makambo nyonso tu na kati na bosembo bato oyo nyonso tu yo oza komona lelo bazali kosala makelele un jour bakolanda yo na nsima pe un jour bakoloba ete to soutenir Richard Lumumba po ete na minute oyo bato mingi bazali ya kolala me tobeteli yo maboko makasi po ete eloko oyo osali na Hollande ya kokanisa bafemme viole voilà eloko oyo nde tolobi ete tala bato bazali na bolingo ya bafemme viole nde bango oyo po ete osali eloko moko mpona kosala geste pa ya bafemme viole na eloko oyo osali yebaka ete nzambe akobosa na yo te nzambe akokanisa yo bandeko tolobaki yango malamu ntango mosusu bato mosusu bakanisaka bato bazali kosa te ndeko ata yo lelo na poto soki osali eloko ya kitoko oyo etali mboka na biso ndeko tozali capable tolobela yo mpe tolanda yo na nsima ezali kaka teke Joseph Kabila ndenge bokanisaka bazali koloba mpona Joseph te sala nde eloko ya malamu biso tomona toyoka mpe tolobela yo mais soki ozali koya kaka na makambo ya bozoba na kobeta bango boyeboye tala bato mosusu bazali koluka mbongo mpona kotindela bafemme viole mais baopposa mosusu bazali korekolte bambongo epai ya badiaspora mpona kotindela bato mosusu kuna na Kinshasa koyebisa bango bokende boye bosala bamobulu banini bomoni politiki ya hypocrisie yango na tolobi ndeko Richard Lumumba tolobaki yango malamu radio Zumel mil tokobosa na yo te ntango ozali kosala baakti ya kitoko mpona mboka tokobanda kolobela yo soki tozali komona makambo ya malamu deja eloko oyo osali olakisi ezali neti opesi leso monene na bapoliticien bango bazali komibenga badoyen oyo biso tosala kombo bosala kombo me eloko nini bozali kosala mpona mboka kaka kombo na bino wana nde yango na bozali komanipule nango bapeuple kaka nde bozali kokosa bapeuple me tala eloko Richard Lumumba asali eloko Richard Lumumba asali bandeko babolingo nazali koyebisa bino ya solo
ezali eloko moko ezali kolakisa ete moto azali na bolingo na mboka na ye. Mais mingi batikali kaka tozali na bolingo na mboka o ngai Moïse mais okomona Moïse ye wana azali kotia panie obopesa nga mabonza bosala boye. Mais non, Moïse alakisaka nzela. Moïse azalaka moto ya lolombo te. Nde eloko distraction bato bazali koyeba te, bato bazali kodistraire bato. Yango na ntango bozali koloba ete bato mosusu soki bazwi bokonzi na Kongo tokomi bien tokobanda kolia ndeko. Comment yo ozomona moto oyo yo azokoloba ete espoir ya Kongo soki akomi na Kongo ba peuple bakozala bien, mais ye moko azali moto azali kosenga nano bato bambongo. Nde wana kopesa espoir na bato mosusu. Il faut ko raisonnaka bandeko babolingo ezali pasi pe mawa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge Mama Rosalie auti koloba. Toko yebisa pe toko féliciter makasi na Monsieur Richard Lumumba na eloko oyo uti kosala ezali neti olamusi milimo ya bato ebele oyo ezalaki ya kolala pona koyeba ete koloba kaka kombo ya ba femme violée kosala makaka makelele na kombo ya ba femme violée liboso ya ba caméra wana ezali kolakisa te kaka nde tozali na bolingo ya ba mama wana. Mais il faut to lakisa pe bolingo yango na ba acte na biso yango na toye komona ete tango yo bandaki likambo oyo ya koloba na oyo tali ba femme violée ndenge nino orchestre il faut beta na Hollande na festival moko na Hollande po ete basangisa bambongo kende na este pona ba mama ba femme violée bato bazwaki yango lokola liseki eto yokaki mingi bato mingi balobi ete type wana azali na comédien azali aventurier bino bozolanda ye. Mais lelo oyo tozali ko confirmer tozali komona ete ozali moto oyo ozali na elembo mais loko tokosenga na yo keba na distraction po ete bato mosusu basala bango na mokili oyo bazali wana mpona kobebisa kaka baprojet ya baninga. Tango moninga azali koya kosala projet na ye ya kitoko ye azali koya wana kaka mpona kobebisa. Yango na tolobaki ete ndeko Richard Lumumba ozali moto oyo ozali na chance mingi koleka. Toyebisaki oke tango mosusu ozali comprendre te mais nazali koyebisa yo eloko moko ngai Papa Roger. Yo ndenge ozali wana ozali moto oyo teke ndenge ba moto mosusu bazalaka alingia banda politique sika aza ko sala ba effort po nini abimisa mutu batu bayeba ye. Yo ndenge ozali wana oza mutu moko deja ke basi basalela yo kombo po ete kombo oyo oza ko porter ya Lumumba ezali deja kombo moko oyo deja basi basala kaka ba Congolais nde moto basala ga tout po ete basala tout ba linga ete ba boma kombo wana na kati na mitu ya ba Congolais baluka ete kombo wana se disparaître. Mais nzambe aza monene tala nani andimaki ete après mikolo bambula ebele nani andimaki ete un petit fils ya héros national Lumumba un jour akobima. Tozali ko féliciter o mingi na ba idée na yo o bandi kozwa po ete na ebandeli tomonaki ete bato balingaki badiriger yo na mauvais chemin, balingaki bamema wana nzela moko bato babandaki komona ete mais ndenge nini ye pe Richard Lumumba akomi komema politique ne boye. Mais tomoni siko komi kozongisa politique na wana ndenge ya bien. En tout cas tobeteli yo maboko pe tolobi ete tozali prêt même ya kosoutenir yo na ba information mpona kobelela koloba ntango nyonso mpona kotindika mongongo likolo po ete bapeuple congolais bayoka pe maloba na yo, bayoka pe bayeba Richard Lumumba nde nani. Richard Lumumba ozali moto oyo eloko osali bato ebele balobeli yango, mais oyo pe balingaka yo te baza koloba yango kaka na CCP bazali kokamwa biso tokanisaki ba makambo wana ezalaki nango kaka boye nzoka nde pe eresir bani po ete mingi bayebaki kaka ete tango ndenge ozali kosala ba makambo wana bakokende po basala n'importe quoi ekobebe eloko moko ekomarche te. Mais eloko osali ezali malamu mingi po ete olakisi bolingo oyo ozali na yango mpona bafemme violée bamosusu batikali kaka na bolingo yango na monoko.
tozali komona bato mosusu bazali kobenga te bango nde bapoliticien ya solo mais soki ezali mpona baintere na bango tala ndenge bazali kozwa baavion mpona kokende na États-Unis koluka meme bakutana na bakonzi ya minene mpona koloba ete bosala keba bosala bekeba po ete na baélection na Congo batricherie ezala te mais tango bato bazalaki kobelela mpona likambo ya bafemme violée tomonaka te esika bafuti batike mpo bakende kuna na États-Unis baluka bakonzi États-Unis baloba ete en tout cas ndenge ezali wana bosala quelque chose po ete bamama na biso wana bakokontinue kaka koviole bango boye te bavandaki nie sikoyo nde na baélection bazali koluka ndenge nini ya komanipule peuple tosi toyebi bango tocomprendre bango pe monsieur Richard Lumumba tokosenga na yo soki nzambe apesi yo occasion tende ko s'installer na Congo sala politique na yo na Congo soko sali politique na yo na niveau ya Congo okomona okozala bien pe okomona makambo na nyonso ekokende bien po lelo oyo bato mosusu bazali ko distraire bato soko okei ko sala parti politique na yo na Congo ah non collabo akomi ko coopérer na Kabila te tokosenga na monsieur Richard Lumumba bongisa ba makambo na yo okende ko s'installer na Congo kuna nde sika ezali base déjà eloko oyo sali olamusi bato belé tomona bangwanda bazali awa bapapa Etienne Tshisekedi bazali awa mais mutu moko ta pensa ya kosala eloko oyo sali wana mpona kopense kaka na bafemme violée bato mingi bazali kowelela kaka baintere na bango apareko oyo apareko boyebi bambongo boni oyo bato bapesa na kombo ya bafemme violée mais bazwa bambongo wana batia na mabenga ekoma ya bango bakoma kosalela yango bafeti papa Etienne Tshisekedi yeyo na baélection tala ndenge aza kokende korekolte bamabonza mpo nini bato basoutenir ye mpo na nini mais jamais papa Etienne Tshisekedi atombola mongongo alobi ete peuple moko apesa ata euro mpo nini basoutenir bamama oyo bazali na este jamais mais mpo na baintere na bango tala ndenge baza kokima mbangu mais lelo tomoni ete ndeko Richard Lumumba na age oyo ya yo ozali mwana mosika epai ya bapapa Etienne Tshisekedi na bangwanda oyo mais tala eloko osali o ndenge balobaka mwana moka abetaka mbonda bakolo mpe babinaka mais ozali lokolo opesi papa Etienne Tshisekedi leçon opesi Ngbanda le Terminator leçon mpe opesi baopposant congolais mosusu leçon oyo bamesana kotinda bato bato wana kuna na Congo baza kosala eloko te bafemme violée mais bino moto bozali kosala eloko botindela bafemme violée wana nini tala monsieur Richard Lumumba geste auti kosala en tout cas eloko oyo tokoki kobosana yango te et marqué biso po ete tomoni ete monsieur Richard Lumumba alakisi ete azali na souci ya bamama oyo bazali violé kuna na este bino bolingi boloba ete bapapa Etienne Tshisekedi na bangwanda bango nyonso bazalaki na idée oyo bakokaki kozala na idée oyo monsieur Richard Lumumba azwaki te bazalaki na yango mais ezalaki eza nango kaka motema mabe oyo motema oyo ya bato balingaka baintérêt na bango personnel eza komonana c'est clair il faut komonaka yango bandeko bamakambo susu tozali kolobako bo eza rien à voir na makambo oyo ya baélection bien politique mpona Congo mpe kodestabilize moto boye te ezali bamakambo tozali koloba yango mpo ete ezali juste ndeko po ete bato mingi bakomi komanipule bango awa likolo ya koluka baintérêt personnel bakomi komanipule baopposa banani badiaspora congolaise mingi awa na poto ndeko bino bokalisi moto lokola Richard Lumumba azali jeune akokaki mpe kosala te aluka mbongo na ndenge na ye po ete moto nyonso na poto azali kaka na kati na molukano akokaki mpe koluka mbongo na ndenge na ye na bamakambo na ye baaktivité na ye mais tala atiki bamakambo na ye mpona koloba nini aorganize concert uniquement mbongo ekota bazwa mbongo na bapesa na ONG po ete bakende kopesa bafemme violée na est bomoni mais komona bato mosusu batikala kaka na bahistoire lokuta bakokendeke kokopiaka bamwa bahistoire oyo baza kozwa na bainternet tala nga naza na DVD eza kolakisa ndenge bamama baza bafemme violée naza na badvd yango naza kotambola na yango soki bato balingi na kopesa kaka wana me bosalaka nini mpona bafemme violée yango bosalaka nini bosala nini mais ndeko Richard Lumumba oyo asali ezali neti ateyi biso badiaspora congolaise atei biso ba diaspora congolaise bandeko atei biso ba diaspora congolaise atei pena ba leader politique o bazali ba opposant o ba papa Etienne Tshisekedi bangwanda bango nyosu atei bango bandeko yo zo mona teke mutu lokola ngwanda po mona motema mabe na ye moto aza koloba za na souci ya peuple
bambongo eza kokota na parti politique na ye ya apareko na kombo ya bafemme violée na radio na ye oyo asala ya buka lokuta bato baza kopesa bambongo na kombo ya bafemme violée mais atikala ata bosombela bamama wana ata baantibiotique te atindela bango na este bomoni bato ndenge bazali koya koloba ete bango nde baza na bolingo ya Congo bomoni ndenge bazali kosakana na biso bomoni ndenge bazali komona biso bazoba bandeko ba bolingo tofungola mayele moma oyo ifo tofungola mayele tozala lisusu bazoba te po ete tokosami mpe mingi me na ntango oyo nazali koremercie mpe kosalue monsieur Richard Lumumba biso losambo na biso ezali kaka nzambe apesa o makasi okende se liboso toba na distraction po ete moma oyo ezali ntango mosusu moma na yo oyo ete nzambe alingi apelisa étoile na yo teba na distraction oyo bato mosusu balingaki badistraire yo avant teba na distraction bondela mingi kende se liboso me eloko tokosenga na yo kende kotia likonzi na yo na kati ya Kinshasa pe sala mosala na yo okomona ete changement ekozala ndenge ovandi ya na poto na ndenge soki otie misisa na yo kuna na Congo Kinshasa. Merci mingi ndeko Richard Lumumba na remercier na eloko oyo osili kosala pona ba femme violée vraiment na âge na yo un jeune congolais biso moko toyebi ndenge ba jeune congolais balinga mbongo ndenge nini balukaka mbongo na ndenge ya cascade awa na poto mais yo osali eloko moko pona nini otali intérêt na yo te mais otali intérêt ya ba mama oyo bazali violé kuna na este nzambe apambola yo abakisela yo mingi pe nzambe afungolela yo bikuke to ba porte na makambo nyonso to ozali kosala okende liboso mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba ndeko Richard Lumumba tokosenga na yo kaka ete sala mosala na yo pe kolisa ba ide na yo kolingaka te ozalaka toujours distrait po yo moko yebi ete na ebandeli bato mingi balingaki ba distraire yo mais lokolo aussi o comprendre ozongi na nzela ozwi un bon chemin kende kaka nzambe ya kosunga yo tozali koloba yango tango nyonso yo ozali moto oyo te ozali koluka kombo na ndenge ya kosala cafouillage po ete bato bayeba yo te tolobaka yango tango nyonso yo ozali moto oyo neti basi basalela yo nzela basi bafungolela yo nzela basi babongisela yo nzela eloko ezali kaka ete nzela wana po ete lokola héros national azalaki te esalaki neti botaki bamatiti sikoyo bapesi yo coupe yo moko kata bamatiti wana mpona kofungola nzela po ete okende liboso bakongole mingi ndenge ozali komona bango na poto awa kokanisa te ke ntango mosusu bato mosusu bakozala na esengo ya succès na yo te se rappelaka toujours bamakambo oyo epomelaki héros national tango azalaka na bomoi kobosanaka yango te tiaka yango na motu po ete histoire se répétaka toujours po ete oyo basalaki héros national okanisa te ke yo mpe bakoki kosala yo yango te bakoki mpe kosala yo yango mais eloko ezali wana sikoyo il faut ozala mayele oyeba ndenge nini ya kosala politique na yo po elingi koloba teke moto nyonso tu oyo komona ye pembeni na yo nde azali koloba mon frère nde azali mon frère na yo il faut koyeba nani akoki kozala mon frère mosusu akoki koya azali koloba ete mon frère Richard Lumumba mais ntango mosusu azali na mission na ye ezali kaka po adestabilize yo adétruire baplan na yo nyonso tu ya kitoko oyo elingi kosala mais nazali koyebisa yo ya solo ndeko Richard Lumumba eloko oyo osali bato mingi balobi yango pe balobeleli yango pe bamosusu oyo ndenge balobaka ete po ete bato ya mitema likundu pe bazangaka te bazali kondima yango na sese me baboyi kotombola mongongo po ete bamoni ete soki batomboli mongongo bazali kotala yo zwa lupemba kaka ya ofele boye balingi kutu te mais ndenge tozali koloba ete monsieur Richard Lumumba ndenge ozali wana ozali moto oyo nzambe asi afungoleli yo banzela kende se liboso nzambe apamboli yo ndenge osali po ete tango yo kaniseli bamama oyo bazali na pasi eke balider na biso tozali kobenga ba Moïse awa bayebi ata kokanisela bamama wana te ndeko nayebisi yo ete nzambe akopambola yo mingi pe akobakisela yo ya mingi esika ozangaki
yango na nazali kosenga na ndeko Richard Lumumba losambo toujours simba toujours nzambe okomona nzambe akofungolela yo baporte na makambo na yo nyonso mpe ndenge ozali wana okomona ete makambo na yo nyonso ekofungwama soki otie nzambe liboso ndenge ozali wana yebaka ete étoile na yo ebandi deja kopela po ete geste oyo osali bato mingi bakanisaki ete ekosimba te mpe bamosusu balobaki ete bakombata bakokende mpo babebisa mais eloko oyo esalami elingi koloba ete étoile na yo ebandi deja kopela mais keba na distraction mpo ete soki olandi distraction okomona ete okoboma étoile na yo sanke omiyeba yebaka ete chemin na yo ezali mokuse te mais chemin na yo ezali molai héros national asi asalelaka yo chemin mais ye ndenge ozali wana oli obanda chemin yango na ebandeli héros national na oyo asalelaki yo ozali neti obandi chemin yango na katikati tala avantage oyo basi bapesa yo depuis kala donc obandi yango na katikati yo siko ndenge ozali wana ozali kaka moto ozali koraze kolongola kaka bamatiki esalaki neti ebota boto ozali kokende kolongola ozali kokende kolongola ozali kokende po ete ndenge ozali wana ndeko Richard Lumumba nzambe akosunga yo soki osali politiki na yo na ndenge ya malamu mpe eloko tokopesa yo comme conseil keba na distraction mpe tokoyebisa yo lisusu ntango ozali kosala politiki na yo se rappelaka toujours bamakambo ekomelaki héros national po ete moto nyonso to azali koya pembeni na yo frère nanga frère Richard mais il faut kobondela mingi po ete nzambe apesa yo sagesse mpona oyebaka banguna na yo na banzi ete oyo tozalaki na yango mpona monsieur Richard Lumumba mpe tofélicité yo mingi esika ozali nzambe apambola yo nzambe abakisela yo mingi oyo ozali na yango mpe na ntango oyo tosengi ete bandeko nyonso tu ya bakongolais oyo bazali kosala lite na bango bameka kosuivre chemin na yo mpe moto nyonso tu ayeba ete soki olingi Congo kolinga Congo elingi koloba kaka te po ete ozala mokonzi na Congo po ete ubien oloba na Kabila ubien Kabila dégage non kolinga Congo elingi koloba ete ozali komonisa mpe misala na yo ozali kopesa implice na kati na mboka wana nde olingi Congo po ete Joseph Kabila azali moto lokola yo moto lokola ngai lobi mpe akozala te akoleka moto mosusu akoya mais Congo ekotikala libela na libela il faut tolinga ete topesa na mayele po ete totonga Congo na biso Congo ekende se liboso bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci